remercier, tous allez qu'on remercie bien nous dit, bah, bon, mais c'est là qu'on a émission à Michel, www.zoom1000.com. Donc, et si bien nous côté, vous allez comporter toujours confiance dans l'émission à Bino, on vous en a les lots, bon, mais les blancs, ça nous beaucoup là, dans mon collègue, et bon, les bino, et bon, vous allez faire comme si, vous vendez, bon, yo, canini, bon, mais les blancs, pour être Michel, vous allez, site, on a, vous allez qu'on a information dans cette source, on a quoi informer, bino, paye toujours à partir pour y monter, paye tout pour y bino, bah, ma camoning, et allez qu'on a dans l'india, la moyenne était tout, c'est bino, bah, vous allez comporter confiance dans www.zoom1000.com, vous allez regarder si vous vendez, bien à moment où beaucoup de gens, vous allez causer là. Bandeko babolingo mbote na bino bayebo mesana kolanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Bandeko babolingo lelo tozali na basango oyo tokopesa bino na oyo etali ba diaspora congolaise oyo bavandi a na poto. Bandeko babolingo toutaki kozwa message moko oyo ba diaspora congolaise bawiti kotindela biso oyo bavandi na mboka Belgique. Ba diaspora congolaise ou bavandi na mboka Belgique bawiti kotindela biso message moko bandeko sans plus tarder pe na kotangela bino yango ebongi ete boyeba po ete makambo ndenge ekomi kokendele na niveau ya Europe awa soki tosali ke batendeko ndenge kaka tolobaka ete oyaki koluka mbongo po ete osalisa famille na yo landa chemin na yo oyaki koluka otanga baklasse po ete osalisa libota na yo lobi ozwa mosala okende kosunga mboka landa nzela na yo. Bandeko Congolais boyoka ndenge bandeko oyo baosili kokomela biso. Mbote mingi ba journaliste ya Zoomel 1000 touti kokomela bino message oyo po ete toi komona ete message na biso oyo po eleka malamu tomoni ete kaka na nzela ya radio na bino nde ekoki koleka malamu po ete bokoka kotombola mongongo mpona kopasele biso message oyo po ete message oyo ndenge tokomi yango bozo yango liseki te po ete soki bozwi yango liseki bokoyoka makambo nini oyo ekobanda koleka awa na Belgique pe bato mosusu bakose retrouver mort po ete ezali lisusu GTP ekomi liseki oyo bato bakomi kosala. Bandeko bakomi lisusu boye bandeko ya Zoomel 1000 tozali koyebisa bino ete boyeba ete tango moto na moto azwaka avion na Afrique pona koya awa na poto ayaka po ete aya koluka vi na ye pe toyaka biso nyonso po ete toyebaka ete bapoto oyo ezali bamboka ya bademokrasi pe moto na moto azali na liberté na ye. Me lelo tokomi komona ete ezali na bato mosusu oyo babengi bango bavoyu balingi koprofite na nzela ya liwa ya mese Armand Tungulu po babanda kopesa mibeko oyo ezali na ndenge ya normalité awa na Belgique. Boyebaka ete peuple congolais nyonso tu na kati na Belgique azali na liberté na ye pe azali na libre expression na ye pe akoki kosala oyo nyonso alingi. Lelo tokomi komona bato mosusu oyo bakomi kobima awa mpona koloba ete bango nde bazali bacombattant basoi-disant bacombattant tozali koyeba te bacombattant yango ya nini soki combattant ya buchafu soki combattant ya ndenge nini bazali koloba ete a partir ya lelo miziki ekoki kobeta lisusu na Belgique te pe tozali kokamwa pe tozali comprendre te eloko nini oyo bango balingi kosala balingi kozwela biso makambo oyo ezali koleka na Londres pe balingi komemela biso yango awa mpona koloba ete bango balingi boye bango balingi boye te bango balingi boye bango balingi boye te ndeko boyebaka yango ete oyo ezali Europe moto moko te akoki koprive liberté ya moninga. Bandeko babolingo na minute oyo ndenge tozali kokomela bino message oyo bandeko ya Zoomel 1000 tozali koloba ete tozali na kanda mingi bazali kokanisa lokola biso bakongole mosusu totomboli nano mongongo te nde tosili kondima décision na bango ete miziki na Belgique ekoki kobeta te. Alors toyaki mpe kozwa décision ete boyebaka yango ete biso bato ya opposition ya baide ya bakuluna oyo bazali komibenga soi-disant bacombattant oyo balobi ete miziki na Belgique ekoki lisusu kobeta te tozali kosenga na bango baretire maloba na bango alimedia soki baretire yango te bandeko babolingo bokomona ndenge tokobanda kokata na bapota awa pe tokobanda kobunda bitumba parce que Belgique ezali Londres te pe tozali konyata sete na kati na likambo oyo tozali koloba ete bato oyo bazali koya komipesa ete bango nde bazali bato oyo bazali kopesa mibeko na kati na bamboka ya poto bandeko trop c'est trop tomoni
ete ba congolais to komi kolekisa po ete congolais alingi nde ko nyokola kaka ndeko na ye congolais alors que bazali koyela biso na système ete bitumbo bango bazali kosala ezali contre ba rwandais mais tozali ko comprendre ete lelo biso nde ba congolais oyo tozali en Europe to komi kokweya na ba victime bandeko bolingo tango ya 32 ya Mobutu tomonaka ba makambo ebele Mobutu asalaka na Congo mais totikalaka komona esika moko te ba opposant congolais oyo bazali na poto bazali ko privé ba congolais oyo bazali awa ba droit na bango pe ba liberté na bango. Alors tozali koloba ete message oyo ndenge tozali kopesa yango a partir ya lelo soki ba meki ko retirer parole na bango te na makambo bazali koloba bandeko congolais tozali koloba yango na mokili mobimba boye baka yango ete guerre na biso ebandi a partir ya lelo. A partir bango balobi ete batie ba décision ete musique ebeta te ba privé ba liberté ya ba congolais misusu tozali koyebisa bino ete botia yango na moto na bino awa na Belgique guerre ebandi a partir ya lelo. Pe bokomona ba makambo nini ekosalama awa na Belgique na banzi ba misusu bakotika Belgique pe bakokima na bamboka mosusu. Po ete biso tokoki kondima te biso toye na bamboka oyo sika liberté ezali oliba loba ete ba miziki ya ba rwandais ekoki kobeta te batelemelaka miziki ya ba rwandais mais bango bazali kotelemelaka miziki ya biso moko bana ya mboka ba congolais nde eloko epesi biso kanda bandeko ya Zumel 1000 message tokomeli bino bopase yango po ete ndenge tokomi message oyo bayebaka yango ete guerre ebandi mokolo ya lelo pe boyebaka ete ba oyo nyonso tu bazali kofungola monoko pona koloba ete musique na Belgique ekoki kobeta te tozali koavertir na bango ete na Belgique tokomi na deux camps quand ya bato oyo balobi ete musique ebeta te pe quand ya bato oyo bazali koloba ete musique ebeta pe tokomona bokomona ndenge nini bato mosusu bakobanda kokata na bapota awa po ete awa na Belgique ezali mboka ya bakombatant te mboka ya bakombatant soki bango balingi kotelemela makambo ya miziki bakende na Londres kovanda na Londres mais na Belgique moto nyonso tu azali na liberté na ye lokola bango baboyi makambo ya miziki bandeko congolais pe bato ba journaliste ya Zumel 1000 tokomeli bino po boyeba ete bokomona sikoyo guerre ebandi a partir ya lelo awa na kati ya Belgique po ete trop c'est trop tomoni ete bato oyo bakomi kolekisa na ba fol combattant na bango pe na ba fol leader ya opposition na bango oyo bazali koyebisa bato ete biso nde tolingi mboka en réalité bazali na lokuta mais toyebisi bino ete ba congolais boyebaka yango ete guerre ebandi lelo a partir ya lelo na mboka Belgique pona kotalisa ete oyo bango bazali koloba ezali yango te kasi ezali nde boyebaka ete makambo ezali kobongwa na po ete bango balingi bacheki dictature na bango awa na Belgique ndenge makambo tozali komona na Londres mais toyebisi bino ete trop c'est trop pe maloba na biso oyo totindeli bino po ete bopase yango po ete tomonaki ete radio mosusu oyo bakoki kolekisa maloba oyo ezali te ebongi ete topase kaka na bino bato ya Zumel 1000 po bomeka kolobela likambo oyo nde ntango tokomeli bino boyeba yango ete biso tozali bato oyo tosalaka politique te mais bato bakomi po privé biso ba droit na biso a partir ya lelo lokola ba privé biso musique bayebaka ete guerre ebandi a partir ya lelo pe bokoyoka na basango pe ba journaux ekokoma merci tosuki wana biso bato oyo tolingi liberté na biso ezala étouffé te na bato oyo bazali kobenga soi-disant ba opposant congolais miyibi oyo basili kosala makambo ya mabe na kati na mboka na biso ba bomi mboka na biso lelo bazali koya kotelema pona kolakisa biso n'importe quoi soki ba retirer parole na bango te ya koloba ete ba lever mesure oyo ya koloba ete miziki ebeta na Belgique te bakomona ete ndenge nini ba makambo ekotourne pe ndenge nini bokomona ete moto ekopela merci tosuki wana oyo tozalaki na yango pona koyebisa bino ba peuple congolais boyebaka ete na Belgique a partir ya lelo tokomi na deux camps bandeko bolingo merci mingi na banzi bouti kolanda message ya bato oyo bazali na kati na Belgique
oyo bazali s'opposer na mibeko oyo ezangi ntina mibeko oyo ezangi ata sens oyo bazali koloba ete miziki ya Congo ekoki kobeta te. Bomoni ndenge groupe ya bato mosusu bauti s'opposer pe bauti kokomela biso pe biso touti kopase message bandeko babolingo na banzi ete poto oyo bokoyoka ete makambo ekokoma ndenge mosusu soki bozali kokanisa ete makambo ezali liseki bokomona ete bakongole bakokoma banguna awa na poto pe ekokoma guerre ya bakongole awa na poto soki bozali kozwa makambo oyo liseki. Papa Roger na pesi yo maloba. Merci mingi mama Rosalie pona kopesa ngai maloba. Vraiment makambo oyo ndenge ekomi kokendele to ebaka ete ekomi pasi pe mawa po ete bakongole mingi na kati na Belgique ndenge basili kozwela message oyo bakombata bapesaki po ete koloba ete musique ekoki kobeta lisusu na Belgique te nzoka nde mingi bazalaki opposé nango pe mingi basiliki pe balobi ete lokola bango balingi ko privé liberté ya baninga na kati na poto awa bamboka oto esika démocratie ezali balobi ete guerre ekobanda a partir ya lelo. Bandeko babolingo toyebisi bino ete bokeba po ete biloko oyo bozali komona yo moto yaki koluka via omi komi si combattant ozali komi kosa po ete yebaka ete ezali na bato mosusu pe oyo bavanda kimia balobaka te bokanisa te ete bato nyonso tu bazali bayuma nzoka nde babilombe mibali pe bavanda kimia balobaka te mais soki bomeki bokomona makambo na bino yango tozali koyebisa ete bakongole oyo bazali na Belgique basili kotelema pe basili kotindela biso message po ete balobi ete biso nde tozali radio oyo ebongi ete tomeka kopase message oyo pe basili kosilika makasi na badécision oyo bakongole oyo bazali komibenga basoi-disant bakombata balobi ete musique ekoki kobeta lisusu na Belgique te pe bazali koprive bakongole baliberté na bango po ete olie baloba ete musique ya barwandais ekoki kobeta na Belgique te mais bango bazali koloba ete musique ya bakongolais bandeko babolingo bandeko oyo bazali na Belgique mingi basiliki pe mingi balobi ete batike na bango oyo basombaki po na musique ya JB ba privé bango pe bayokanaki ete na mois de novembre JB akoka kobeta alors groupe ya bato moko baye kobima po na koloba nini musique ya JB ekoki kozala te alors ndenge ezali wana guerre ebandi a partir ya lelo bandeko babolingo kokamwa biso tokosala ba commentaire mingi te bino moko bouti koyoka message oyo bandeko basili kokomela biso po ete biso tokoka kopesa annonce wana na bato oyo bazali komi monisa neti bango nde bakomi bakonzi ya mboka poto mais boyebaka ete guerre ekozala somo po ete ekomi sikoyo ete olie ezala ete guerre po ete ndenge bango balobi ete bakende kobundela Congo bakomi sikoyo ke guerre oyo bokomona ndenge bakongole na bakongole bakobanda kopakatana awa pe bakobanda kobeta na makofi awa yo moto oyaki koluka vi na yo bazali koyebisa yo luka vi olingi te sala ba classe olingi te olingi kokota na makambo ya bana ya kuluna oyo ya ba opposant congolais nde toyebisi bino ete bomoni makambo yango bozali kozwa yango lokola liseki tala ndenge bandeko bauti kokomela biso pona koloba ete bazali s'opposer pe soki balingi ko enlever mesure na bango wana te guerre ekobanda awa na Belgique pona likambo oyo etali ndenge bazali ko privé ba congolais ba liberté na bango oyo ngai na koki koloba yango wana na kusala ba commentaire mingi na yango te ba congolais bino moko bozali komona ndenge makambo ekomi kobongwa na ndenge bato mosusu bakomi ko longola obanga na bango pe bakomi kotelemela bakombata ezali somo pe mawa soki tosali keba te bokoyoka ete bato mosusu bakobanda kotia na bambeli pe ba mosusu bakobanda kokufa awa mpona makambo oyo ya ba opposant congolais bazali kosala lokuta na bango kokosa bato koloba makambo ezangi tina mama Rosalie nazongiseli yo maloba.